bato mosusu basala likambo na flatterie nde naza boye fere ayebi nga te nga nde nayebi fere fere ayebi ni famille na nga nde nayebi fere depuis fere na maison mère maison mère kutu tanga nayebi fere depuis wenge BCBG 4x4 tout terrain moi je connais ce type là Omo seri tu veux aussi maman miki wani ne ba misuwa wa mutapia ka ba kwa ba mutapia ka ndokite kwa ndo ndokite kwa ngendo ya likamuna yele lote ya za bwe na vite on dem da pambolo mon toucher de ma mutu ya na famille ba choka misu oui mon musique pisu ndezalaka mon musique ya ba gaité na ngo ya ba gaité po ya ba tutu ya ba musicien bazalaka ba jouer bazalaka po to yebi mon ngo mais to yebi te on pesa ngo yete dalaka jamba zingo limo na kinya mais pour avoir une intimité frère au salon on peut dire qu'on est un peu musicien un peu sous au ben là moi pour na ba boulwa intimité est-ce que on va aimer ma vie abani mabini ngene afali tanga kota de kunanga yabani mabini ngene afali tanga kota martir bo mwana nani wa ka yaki nani afali tanga kota martir na habité ni mtu hotel sangai c'est que nous avons eu na stade wana ava faire abete 5 fois bomaka mutu wana utete moni mongo wole to moi plus de 5 6 7 non bien na mongo non bona ba camarade woni ba na famille non bona ba camarade ba libanda kidulu bani mais to na eza nango ba rimer mo bo ba to bani ba bimisa na kombo ya faire parce que ba ba isa ba to ba kuma en style ba télématique ba luka de toutes les façons ba casser faire na ba niveau mo boye bakasi fio c'est pour solo mona magomo bimisa ba maloba liwe tanga magali weza ya mutu liwe so tanga mi ya yo eza ya yo donc bo c'est là le jour on a le 24 juin de tout yeba makambo wana qui était tout si bien na marti que a robeta puisque bisoté ah pour anité que pour ska ya fallait ska tellement ya faire akobati akobati na to pese temps abeta tout la ndenge a robeta là pour tout ça dans un point ma to ba wa yo na so abeti to ko to pesa pe moins que des points. Mbote bala l'esprit de la grande découverte quand il est rappelé et Frador toujours opérationnel. Nous na kata msalo luna utamu sa mikono na pona kulandela biba actualité ozeli kana mboka na biso ko écosystème ma musique. Après la date ozo ya papa pe liwa ya moko na biso ya musicien na mboka oyo na kombo ya Gigola digital. Star mboka moyemi monene enfin pe belé na mboka ko mutoko nyora azate mutoko boisa azate na tellement que ça liwa et ya rapona mutu nyonso tout mutu moko te aotika ko zala libanga pe atika ko zala pato sote okenga na ko kimaka liwate biso te toza ba passager liwe koti na ngambu na ye esuye eza pe lokola ngana bino pe bola ndanga pe lope uza na ngambu na biso tokosolo na ba congolais mutu apesa makanisi na ye mutu apesa makanisi na ye mutu apesa pe makanisi na ye tel entre ya stade Martyr oyo doit être le 24 juin. Le 24 juin, il y a année 2023. Tout le monde peut avoir Jean-Claude Van Damme.
makambo ya baactivité na ye ya baactivité mais date tozobanda patata toyebi mais date ekosila toyebi te na tozomona ke date yango mpe ezokende presque ekoma lokola concert ya faire rigola mpe basa mpe badate wana donc tokosolola na bacongolais soki bakopermettre ke entre faire rigola na Jean-Claude Van Damme nani oyo bakopesa opportunité abeta liboso oyo mninga mosusu alanda tokosolola yango na bayimboka mokili moto akopesa makanisi na ye parce que ngai efrado nalobaka mingimingi na 100% na vérité bosolo na internet ngai nayaka te parce que napesa makanisi na ngai non napesaka makanisi oyo pepe alobaka parce que pepe yango nde bango bayokaka misike pepe wana bango nde bato bajijaka biso pepe wana bango nde bamatisaka biso namona sar na ngai ya motema yaya de moi joyeux anniversaire yo tala kaka anniversaire na yo utaki kolika mais lekino ma ressource nazaki moi bakeke papier ya banda namona ma grand sa propre oziala la première dame na ville à 3 quand ça na personne de la place aux alliés donc lekino toujours yo nazotamisa mkongo na ingénieur Ouattara sur le terrain toujours rouler toujours pour tout la péto comme makanisa ba congolais bino moko boko juger nani oya koloba bien nani oya koloba bien te nani oya lobi frère nani oya lobi faux nga na place wana kozala te nga kozala kaka ba question kozala nga ba réponse kozala toujours ya bango c'est parce que bani ingénieur Ouattara to tamsa micro toleka boni ndo na ngai kimia tata ngone ko fani kana sanze tio on peut bien vraiment donc tout ça peut on bout tout ça la limité limité carton industriel donc c'est si quand tu as mon pépé so outil passé par là moi qui m'a mon pépé ça là moi bien mon monnaie au côté là oui nous biso tout ça la grande découverte sujet de monsieur Saboué papa marambo ya marti ya fait rigola aux date c'est ça le 24 juin aux a reconnu mutunye surtout ayebi tout ce que mon appelle à autre que perdre petit frère naie qui gola digital pour sa petit frère ne pas à autre que kufa mais ba rimé so bima tellement ébélé ba rimé so bima tellement ébélé oh faire rigola ndeko na ya kufa peut-être ça na sima faire rigola les années mais nayebite moi ba envie na yo place wana vraiment bon na parle wana koyebisa faire rigola en tant qu'artiste congolais ya biso tolinga mingi aza pena idole ya ba papa na biso toyokaka ba chanson moko boye so lelo tozo nayoka mwa musique na so na moni so na yoki faire rigola na se repena on a fait beaucoup on a un concert mo abeta lipanda na tape na beso na kangi misu na talaka fait beaucoup lion na mtoye so na fungola misu na tabo eza faire donc tant on a ba papa na baza souté dans représentant musique congolais la milice c'est faire rigola Jésus de Niaz sans concurrent mais les qui ne peut bipeler qui ne pèse qui parmi mort là il y a naïbi bon il a souci hein ils a mené par mettre à ce comme la biso mais on a le l'affaire à perdre te ils a loué yaka nayebi ke aza artiste o ayebani ikoloba maka toujours ndenge wana babeti na bango toyoki na bato yoki bango mais toza posa siko to ya mutu moko abeti stade oyemba to sentir que oui to sentir oto zelaki yango wana mais masola stade yango pe masola stade yango pe ndo to monela déjà to mo pe mo ba complication moko déjà so ya de yana kati wana par rapport à Jean-Claude Van Damme parce que moi quand il y a terre cinéma à partir de mai à activité de banda et que tu n'as pas joué est-ce que vraiment la proposition bon est-ce que ma date on veut est-ce que costume maté pour la vie na yo au monde ndengeni pour la vie na ngana senga na gouvernement congolais oui il faut que la artiste le roi fait gola tant que ça s'insinuer l'eau na il faut que l'état assiste à ma camonaï tout peut sa chance na moto ayibi ma musique na Congo mais l'état comme pas beau été abi apesi ba chance après ça toujours ba chance mais toujours ta la paix par rapport ya ba activité pe ozoya est-ce que ceux qui veulent mal que le faire rigoler bêti quand le biba peut sa chance oui l'état comme on repère sa chance mais et le niveau auto qui vraiment causer l'attaque ba bonne mélomane musique congolaise mais le on lui sauver to causer là attaque ndingo lobi que ça manque vraiment oyo ka musique le niveau cause la pas faire rigoler na concert il y a le 24 juin
ndeti nga boye kozela pa je suis de nuance naza eloko na ozela pa faire te mpo nyonso aprometa ngai aprometa biso na moure ya musique si na yoka yango mpe dans eloko mona osela fa faire te nepa na nga aosala eloko azobetela nga lokola eloko mobosa ayemba biso na yoka ya live Jésus de nuance na yoka omoni artiste ya lokola faire bon nayebi te mpona bato mosusu oyo bazwa tala nayoka na nga bamusicien congolais bayembaka na bango mais Ferry nayebi te c'était bon chanteur mais papa ya baconcert c'était bon chanteur pambe baconcert oyo mpe elekaka tomoni mpe bato mpe babetisa mpe bayemba mpe mais bayembi mpe baza ebele fo ase ozoyeba bango mpe te omoni banga mosusu na Congo oyo bato mosusu basala likambo mpona flatterie nde naza boye Ferry ayebi nenga te nga nde nayebi Ferry Ferry ayebi ni famille na nga nde nayebi Ferry depuis Ferry na maison mère kutu te nga nayebi Ferry depuis Wenge BCBG 4x4 tout terrain moi je connais ce type là nayebi Ferry depuis Wenge donc na se souvenaka na eloko moko boye Ferry ntango azoya ntango Wenge panzani bata wana boye Ferry azoya Ferry ayaka maison mère te Ferry bakenda kozwa ye nde tanke batalika te foto tire élément oyo poso aye boye makambo ezala mpe arrivé mpe ya Ferry na maison mère tomonake wi makambo tala wera apesa bato bachance na bamaison mère mais Ferry ayaka na chance ne moko so otali mpe na bavocal mingi wera soki bamise basali bavocal anobengama toujours mwana mayele 10 landa bien na baémission mingi ebele omona 10 mwana mayele donc Ferry bon nayebi te Ferry ayebi nga te amona mpe nga mpe te merci vraiment de mais moi je connais ce type là très bien merci vraiment nayebi Ferry gola so otali bien omoni nga na fanatique ya Febokulu nga aza vrai fan ya papa Wemba mais nayoka Ferry na santake oui il y a un musicien moko ayemba na Congo c'est Ferry gola Jésus de nuance babengama na bango na bakomo mais Ferry donc nandima ye ayebi musique toza bachanteur ebele baa na Congo naboyi bango te mais Ferry aya te sans kokera merci vraiment na sepeli vraiment makasi vraiment Ferry sans kokera merci vraiment de kolanga ye merci beaucoup donc ndenge akufi donc esayi donc biso nyonso toyoki yango mpasi na motema parce que grand chanteur ototika biso boye donc eza donc eza mabe mpona biso bakongolais oyo bakinois tomonaka eza mabe liwa toyebaka te place eutaka place toutaka toyebaka te place mpe toyeba te mais eza na bato mosusu baolobaka par rapport ya concert ya stade de martyr ata tofaire gola lekisi mpo abeta stade de martyr aske mpo na yo omona ngo ndenge eza babiloko ezolobama mingi mpona place wana mpe mpona kote wana donc mpona wana bamona yango eza mpona makambo wana ya fe egola te makambo na ye ya liwa na ye eza ayer makambo ya concert ya fe egola ve na biso aprépare concert na ye banda kala ezalaki déjà elobamaki avant kutu tokota 2023 na 2022 ezalaki déjà elobamaki eyebanaki normalement toyebaki na biso pe te ezalaki déjà bien avant mais surprise moye un moment que 3 mois à l'avant donc pour le concert ok Gigola pour faire bah tout ça va interpréter la ndenge mabe boye na boye donc tu vas pas bosser que lui pesa là tu vas dire mokili za la lui eza ko nzamba sali mutu na mokili fo kufa même ndela sali kutu libende zo kufa bongo yo mutu basalo ko za éternellement ti donc lui eza mutu nyonso bati ko kansila bato mabe pamba na kati mbuka mutu na mutu za na vie na ya zo sala don za na don na ye azana mabuna zo sala buka sila bato mabe te ba congolais botika biloba loba eza bien ti bon papa ya stade de martyr le 24 juin au mona on ndenge nini on a parfois stade de martyr le 24 juin donc pour na ngai na wasenga kaka na ba congolais pe na ba kinois donc totonda wana totonda sa vie na biso ye pe azalaka comparaison te azalaka donc azalaka na likambo na mutu te ve na biso Hervé Gola Ferry Gola donc merci beaucoup eza kobala des artistes na 11e mairie kobala des na 11e mairie j'espère que na kati wana tozwa musique bien tozwa nini bien na ne po mona la stade na pe kotonda
bon mpo na ngai Ferregola ave na biso wana aza moto ya kala ya beti miziki lelo te beti miziki kala na kati ya mboka oyo boyebi ye nayebi boyebi ye partout na baprovince na bamboka mpe libanda bayebi na bango ki ye star na biso donc mingi ya koloba eza te bacongolais donc bozela kaka le jour wana le 24 juin nde toyeba makambo wana ki te tosipela na kati ya marti akotondisa na ye mpe po eza nango eloko te nzungu wana eza eloko te babinzungu wana apesaka monene nde makasi eza nango eloko te wana ezobangisa mpe bato eza nango eloko mosi babi fale ameki aresi héritier ye boye emeli est-ce que fere mpe komela ye mpe lisusu ye bango ki fere na héritier baza nde ye moko te fere abandi miziki liboso ya héritier ye okuta ye akuti déjà fere azali na makambo na ye donc il fait na biso donc libanga totia biso bakongolais bakino tozala wana mpona ye totia ye poa kende liboso mpona miziki ya mboka na biso mpe kende mpe liboso boni ndeko na ngai bonjour Mendel boni santé kimi ezali ndeko na nga pepele mpenza c'est la part de la grande découverte ya chaîne la grande découverte toswera masolo entre ya Ferregola propos ya le 24 juin awa na stade marti toti komona mpe awa ndeko na biso Guy grand chanteur Guy Gola digital autotika biso donc tomo bavino papa ya liwa ndeko na biso wana mo makanisi mpona liwa ndeko na biso wana mpona ye mpe nde namonaki eza maladi dérangeaki eti maladi mpe dérangeaki otala na bareseau sociaux yaki maladi banini akende kopasa mokuna okoza mokuna mais namonaki mpe esimbaki te nzambe azuka molimo oyo na kimia mpona wana kaka nzambe azwa molimo oyo mpe na kimia epema mpe na kimia babi mpe na G7 na bagolo azali mpe parmi bato abaki mpe kopese aske ekoza mpe ya solo te wana bakosi te aza bon chanteur wi mpe eyembaka bien ayebimaka bien ya bon chanteur ape il faut plaisir faut voir na yabe ala équilibre eloko ekamisa biso parce que toza baafricain mais mingi bakino totalaka toujours bolamu elekaka ebele me mabe so oyeka moke mabe nde dominaka bolamu yango tomona oyo papa ya marti ke Ferregola peut-être alekisi ndeko nde tokonsoba biloko nde soki otambola vraiment tellement trop mais bato babosa mpe te liwa ezalaka mpona owa place moko banesi na vie ezalaka ntango déjà omose retrouve omosimba mwa mike wanini bamisu balobaka moto apiaka baponi bakanga moto apiaka ndoki te po balobakaki ndoki te po bakaki ndoki ya likambo na ye eloko te ye aza boye mai na vie ntango nzambe apamboli omotouche deya mamutu eyaka na famille okotyoka misu oyimona miziki mpe su nde ezalaka mona miziki yabaka ete nango bayebaka ete mpo tutu bayebi kaka bamusicien bazalaka bo bajoueur bazalaka bo po toyebi monde yango mais toyebi te mpeza ngo ye te zakaka nzambe azwi molimo oyo na kimia mais mpona wana mpe ya na ndimi te efe akosala bon mpoza ndeko na ye mpe musicien na ye mpe susu po mpenza mwa poa na bagolwa ndimi te wana mpe na ndimi te mo message oyo ya mwa ya consolation kolanse na bagolwa na ye moko papa herve mwa message niko alanse wana place wana mpona nga kaka na sepesi bagolwa mbote na bango kibi ezala na bango ozalaka le 24 juin tozala wana batika makambo wana mondele mwa oza américain mwa bosango mpe eza mpe eza na actualité entre ya propos ya parti ya bamare bale 17 mai ti tokomaka na bajuin manifestation ma bezoleka ya Jean-Claude Van Damme soki etombe peut-être date moko le 24 juin entre Jean-Claude Van Damme na Ferregola bo préféré nani abeta na stade Marti mpo nana awa poste ya stade Marti batika biloko wana fale abetaki wata beti soponi te batika Ferregola na biso babeta c'est-à-dire que eza mwa baataki mwa wana eza toni esimba te seke babanga babanga deya babanga Ferregola mpe tala kaka dynastique malgré tout liboso evandi volume 2 mais ekende moko nzambe ayebi eza kaka bajaloux kaka nde bazalaka mais abina dynastique na bino bobetelaka tolo neloka moko yango bamona mpe importance te yango mpe abilo mpe stade Marti parce que apasaka alianga bord bona lelo mosu mpe te ezobeta wana donc yango ye ntina bino na stade Marti sincèrement mais oza mpe bongo mai toyebi te mayela motu oyebi mayela motu biso ekriamaka mpe na pordio ya misiki place ya po eza ndule eza ndule ya misiki oyebi mayele na ye te donc alinga asala seka yebi ntina aske soki le 24 wana entre Jean-Claude Van Damme na Ferregola nani oko préféré batikeli stade te mpona nga batika so bagolwa tobeta mpe ya biso tembe esila po ezala ya tembe bozalaki déjà tembe bosala eloko wana mpona tembe te mpona tembe te bango nde bakoma ekoloba batika mpo bandaki bongo ntongo fala beti bango bana
bawayo po oloba ote fali na bonga be atondisi we mise monte na kongo sala bongo wata beti quand même nzamba soulier et l'équipe bien parce que bola ba beta sozo botondisi degas bolanga nzamba soulier pega ouais ça ma muso wan so to mona on fait les jours t'es un faux de mona on les joue c'est boni ndeko nanga yi qui les aline atumuni kana cadre toujours ya msala toujours biso pe chaîne à la grande découverte toujours na kati ya musape ba recherche sujet to ça nous a rapport ya makambo ya stade Martyr aux date aux le 24 juin na pe to tuko mona ndeko na biso ya musicien ya munene mboka o yemba pe pas grand chanteur mboka oyo gigola digital to tika biso awa mais na bandenge to mona na makambo moi papa moi réaction na yo na ndenge ya liwa ndeko na biso parce que ça peut moyembi ndenge liwa pe komele pona yo monela ndenge ni aliwe za ngonga ngonga na ngonga so ngonga no ebengami odaye parce que liwa bakanga ngote za ngonga tout ayaki na mokili vivre pe azonga liwe za ta mutu kwa ta na ekoki ya mwa pe akati mulu azongi na mais babi liwa ya digital parce que azaki pe moyembi munene pas faire rigolo la petite frère pe faire rigolo ndeko na ye makila na ye mais ndenge to mona mamuzu tambola ndenge biloko mususu loba nakaba tu mususu bazo loba eza délivrance nakaba tu mususu bazo loba eza bona boye pona yo so na bato ba loba délivrance eza délivrance ya par rapport ya là c'est ndeko na biso Bercy à Twitter qui a bino par rapport eza délivrance papa que ya carrière na ye ya carrière ya Bercy so délivrance ya Bercy comment na tuna na délivrance ne comment non on est ce que je sais na de Bercy mo on remira pe ko expliquer biso non ouais faut Bercy mo ko expliquer biso na stata que yo ningo yoki ben formation bon na liwa mninga yo so monela ngo peut-être moi avantage le ko mo ko buwana ataka yo mutu o makila na mazo sala parce que liwa c'est le o to ko betela o maboko te liwa problème liwa za avantage ya mutu te oui liwa za des avantages ya mutu parce que mutu wana premièrement même soit zaki na ba tuna bando sunga parce que ceux mutu akufi en sunga su mutu te na sana ba maman ba no sala usunga ba tu bien zaki important na maloba mo be na maloba pas ba et tant mutu akufi comme des avantages de lui ko da des avantages za avantage to pas na ngai ça nga passe ne ko na ngai bigo la kufi ça nga tellement passe parce que ta la rara artiste asani ni artiste moi zalaki si au boka na shoko mo un sou za malinga sou mo na a women international comme représenter boka na biso parce que la vie ya mutu no tambola mais tout à rendre quoi d'ailleurs mais ça na ngo maman ça mais non c'est ça maman ça mais tout ya kana liwa ça na ngo liwa tout tangira mutu mabe te mutu te asali non tu as oublié papa qui est Marty wana de faire rigola a préféré do dans ndeko na e pour stade Marty wana za la plein côté musu ba lo babwe albaki ko lia te wana ko miko lia albaki ko sala bote ko miko sala boye donc donc kilo ça la réalité non vraiment et yo monde la rara africain ni en africain tout oui tous les africains azada na ba instrument boye ko ta na kata nzoto na alors que ceux qui n'habitent alors même si atana tambola na ba pays musu te mais ça nature ya africain nature eza nature mais zali de nature na biso za la boye te tant que to koma na esprit africain koma na ngo se poser koma na nature na biso africain tous les alors moi les africains na zongi ce que pas biso mo ba congolais biso ba congolais to koma ba bilobalo ba mo tema makasi alors que to dinga te mutu ay ba kusala mo avantage mo boye frère talaka ke mingi balobaki ba dinga nsu balobaki ba to nsu ba nani ana balobaki fort balobaki o nani abeti atoni sister kuna kokokate parce que ba moi kokokate le frère pe alobi ke na l'accès ba ngabe moi ngabe na sa congolais il faut na beta pe Marty na tala pe Marty to mais selon ce qu'on dit faire bien beta Marty to na tala mingi ba oloba so moi ndi wa moi ko tina kata libota faire ba tsaka ke faire on tine tout ba ke liwe tanga maka c'est pas dit que faire ali faire na ba carrière na la maman na ye so ko lia ba tunalia ba tukala yo ba ne ya Marty faire ko dia peut-être ce que tu comprends bien peut-être et ça va perdre ya kam mususu ba ko ba komi déjà ko banga papa ya stade Marty a fait donc et ça va perdre ya kam mususu ba mo ke faire comme pepe ya ko ya jour ya stade Marty ya ngo ba komi ko banga ya ba ngi ba ça faire moral ba moral boke alende ko bona boye pona ngai ko ibsa ya bato ko sa pona biso ba faire penza ko sa biso
wana eza nango barime mobo bato balingi babimisa na kombo ya fere parce que babangisa bato bakoma ensuite batélématique baluka de toutes les façons bakase fere na baniveau mobo bakase fere c'est pour cela omona bakomo bimisa bamaloba liwe etangamaka liwe eza ya motu liwe so etangami ya yo eza ya yo mingi oyo bakendaka bastate bakufa oyo bakendaka baplace bakufaka so etangami ya yo ya yo moto alongolaka liwa na vie ya motu aza te so nzambe abi oui so abi non liwe ezali eloko etangamaka na vie ya motu nyonso baloba na bango me oyo baloba ya biso nde bayoka te baluka bamema biso na bafaso moko po tokende tokotana ye tomona ye moko le padre te jésus de nias masolo ya moto na yambo mokonzi moto nzambe apesa ye voi moko boye oyo relation ye mona ose sentir lokwa ndenge ndabelelaka doni nde olanga ye bien mon frère nakutuka na tene mosala toujours nazoki mosala taka rpe mosika na sepe na parole boni sante silongo sante litoko ouais ndeko na ngai to masolo eza boye conseillé par rapport ya liwa ya gigola digital oyebi ke gigola auti okufa nayebi akufa mais tellement ke biso baafricain presima mpe toza bacongolais bakinois soki moto akufi ezalaka na nsima liwa motu papa ya mambo ya star touti omonaki lokwa gigola akufi boye bato bainterpele babe ofere gola nini ndeko na ye papa mpo na stade mpo na yo atake makanisi na yo atake toza bato yo monela ngo na ndenge nini mais mpo na nga mpe nga na awa yo me na kofélicité abeta martin parce que totala mpe ndenge ya fali atonisaki martin soki ayo te ezala bino soki akosala plein tokofélicité na mwasi nyonso elekana siko bongo soki ke lelo ke abeti biso plus ke bino bomona ngo ndenge nini te soki abeti piske biso tokosepela nde tokobeteli maboko plus ke bino te akobeta piske biso te mpo ani te te mpo esika ya fale esika telema ya fere akoka te akoka te tokopesa temps abeta totala ndenge akobetela po topesa ntango bapoint maoto bawario na so abeti kitoko tokopesa mpe mwa keke point mais na bapretu bino mo mpe bobangana bino mpe tobangaka makasi tobangaka makasi akosa mpe bercy plus ke bino donc akotisa mpe kati na libanda merci ifalima likolo falima nini falima likolo alima likolo sendeli nde afala dimaki babike bino botonisa na bino stade mais bobete misike ya bien te bango so babike batonisa stade babete mpe na misike ya bien mais misike yada ntango oluka etuluka misike parce que koyebaka te misike ya population bato basepela no bafane na oyi bafane seke ntango osala oyo moboye mabe na bakompagne na basepela nango yango elenge ya kosepela na misike yango elenge ya misike ebetaka litoko yaya te kaka foka kobeta ye da beta da tro wasala da kombo aoma kosepelisaka ata aseki kaka na mikro yingi wana so aseki na mikro bato babinaka ata aseki na mikro kobinaka wana fali te yaya bofeka koseloko wana te fakoma esika fali akoma so na bakokoma bino bobaka akoma ya bino wana bino bobaka akoma akomona ndeni osabango to basaka misiki te totala siko tin fali kobeta na dega mpe so sentiment ferema na mpe susu makambo wana fera mpe bino na sentiment wana te ya fali madimu neti bana ina ne 2 ans babi yanga mbao mpe ya fere gola mpe ezokartone azokartone na babaki tobinango te bino nde bawaye mosesika na posa te abobinango te ndenge nini ndeko na ngalo babinango te me tolokango aetango bakeye na matoma topesa chance abeta tokai siko soki ani nga soki question nangisaka place soki abeti soko puiske bino bokoloba nini soki abeti puiske biso kati na libanda musique ya bien son bien lumière ya bien wana ya fali ye mofu apesa makambo po apesa nzela po kaka boye tondimi te bolobaka peke ostade oyo kwa biso tobeti be mosusu akobeta lisu te boye na boye tomonaki héritier mpe abetaki abetaki bamonaki batya bastati na ye azobenda martin tokomi na videongo tomoni abende eloko te azobende martin tomoni abende eloko te martin martin maboko bomi waki bomonaki martin ndenge ekomaki bakufaki combien bapesaka fali bea na bato mpe bakufaki nani barise fale barise bato ya mwana nzambe yasambela papa yebi nzambe ayebi nzambe ayebi fali omwa te bato bakufi na
na plein scène abomité alete mais ba fait encore ça le loko wana c'est abani da kolia déjà abani da kolia obi abani da kolia abani olele abani da kolia la famille na po to atondisa ya ndeko na ngai to solo pardon mais to solo là abani osanini abani da kolia déjà babi faire aliaka te faire abomaka te faire azamwa na nzambe abani suko lende ngenini faire Jésus de Niasi oui Jésus de Niasi Niasi na mambo ya vidéo mwana tira ya maloba ya vidéo mais fallait do loba ozo bina tena kikozo imani mafali atana ni amo po uche église po sani pe bo continue njembo ya fali tawa tikelo ko loba ke faire abomaka te faire aliaka te faire donc à sa carrière ne beyo bida faire bandi ko la sauce jour en ce que c'est commis ce que des personnes ba kufibo ba faire nous tabo misi bango te ka so que des personnes ba kufika faire oya fali azaida pe mutenga yi pepele parce que ya ki mutuke donc amulenga se ndani bo so ba kufa ina so ngi ba ke liwa ya gigola eza na ko ba faire gigola ya solo wana vraiment na part na te wana za yo eza ko fina na oza libre vraiment oza libre za makanisi na yo mais c'est pas le makasi vraiment de konanga vraiment et c'est un grand plaisir na moko loko ya bino vraiment donc tout solo toujours vraiment et puis anga nanga staff na ngam de libaya na lelani ko pratiquer musala na ngai ko yiba na ko kuluna moi ba ndiko bele lo wasa kuluna yiba bazobotola na biso to pe satana ay on se pe c'est là za 100 francs za desa na futi la parler na mwasi na mwana nyonso to pe ça na maboko nzambe merci toujours na seka bino toujours que to banda kina bango pe to kompe na suka bino moko bouti koyoka ba imboka ne mutu mtapesi ba makanisi na ye ba misusu bolobi no botiki la ye abeta parce que le logo c'est la concert parce que tout ça la comparaison non bino moko boyoki makanisi ba congolais mutu mtapesi makanisi na ye musu bino to tika abeta parce que eme mabiso teke o baboyaki abeta pona bona boki boki pe akonsele makambo ya liwa ya frère na biso musicien na biso mboka gu gola digital moyembi bino mo po bomoni ba mutu mtapesi pe makanisi na ye ngai na lobaka na sala kande musolo na bakate na sima bat mingi bamonaka ngai comme si naza golo naza warrior naza non ngai naza musala oyo ngana wasala eza mpona vérité mpona koservi mboka oyo quelque soit vérité na ngai ngeyo te lobi te lobi okuna bokondimaka yango mpe bokosusolaka yango mona bakoyesa biso vérité bino moko boyoki makanisi ya bacongolais bino moko boyoki mutu na mutu ndenge apesi makanisi na ye baoyo mosusu baza d'accord bamosusu mpe baza d'accord te mutu so abi te asala mosusu mpe bi asala te donc bino moko boyoki eza te ke ngai tunaponeli bango bakeso eza te ke ngani te bango moko nde bapesi makanisi na bango na bakeso oyo ngai natuni bango ngai na bino soki nzambe asungi tokosolaka toujours kaka makanisi oyo etali toujours makambo mboka bobosana te toujours bandeko na ngai bosabone toujours masifement vraiment bacommentaire na bino oyo ngai nde nazozela bajame na bino ndenge nazozela donc bacommentaire na bino nde ekosalaka ngai mosala nyonso ekende liboso bajame na bino ekosala toujours nga mosala nga toujours ekende toujours liboso soki namona mpe bozopartage ekosala nga toujours bien tozala toujours branché na la grande découverte chaîne moko oyo ezoloba vérité chaîne oyo 100% vérité na bosolo na kati toujours internet mwana oyo aye koboyisa oyo mpe aye kofungola vérité toujours na kati ya internet parce que vérité ekufaki vérité elalaki efada oyo kosekisa vérité ngai na biloso tokutani na mbula nsima soki tata nzambe asingi na ngonga yenzenga parce que tv eza ngonga à la prochaine. Couvert TV, c'est ça qu'il y a un mot
Zayango Mokoe, Yomutozana France. Il faut s'abonner, Yomutozana Amérique. Il faut s'abonner, Yomutozana Asie. Il faut s'abonner, Afrique et Europe. Il faut s'abonner, Amérique, s'abonner. Toujours. Black is a beautiful.